Parce que il te pèse ça qui majoritaire. Aujourd'hui, mais il te pèse. À côté, nous sommes davantage. Peut-être que indépendant, il peut donner un bon fruit. Il te pèse. Pendant vie, pouvoir. Alors, travailler quand on a partout, FCC. Mais nous avons déjà changement. Au sein de l'albation de bande, au sein de Golam, au sein de Yabiso. Au Yabiso, on est au sein de la mère est caméléon. Mais la mère est à celle que nous a dit qui est président. Après, les royaumes, Bongo est un royaume, il y a candidaté. Bongo est candidaté. Le peuple d'abord, on a besoin du peuple d'abord. Papa qui s'est dit à l'Obaki était, donc Angelaye, tout ça, il s'est Félix était, Aïe qui s'est été, papa, donc Angelaye, donc
Il faut que le pays, Kabila yo, tokomono li susute. Olobi to batele yo, to batona biloko na yo lelo. Ozoyo kate, olingo vani biso mabe. To siliki, kozoya na kingakati kuna ozele biso lendi. To eko. Député nyonso IDPS balien bongo bango tout attaque moko to longo lite bango nyonso tout balie bongo ba député balien bongo bana souci Félix annulé élection wana constitution ba combattant toza nango annulé ka élection et puis ba gouverneur de la ville yé moko Félix a nommé bango commissaire spécial mais on moni te que sera nommé bango et dans va voir démocratie té mais il faut l'indemnité parce que la révision de la constitution, pourquoi il renommé la sénateur? Mais révision de la constitution, il faut les cas d'Assemblée nationale. Mais oui. Mais bien nous minoritaire en Assemblée nationale. Non, pas il est dans l'élection, c'est là où il y a l'élection après tout. Atika Congo akende po olakisa ke ba combattant bakolo Congo bali Olanda atika Congo président de la République senga état d'urgence ba force banekita Kabila fa kende tokotika te Kabila fa kende na batuna ye coalition Koufi coalition zate elo zate président de la République a nommé ba Congo c'est ba Congolais voilà que lendi Congo za inga kata le ministre a rotation de la FCCT mettre élection à sénateur wana en vigueur T, pas en vigueur T, comme on est à zéro. Le royaume de Kuna yango, tout le monde a dit, tout le monde a dit, nous sommes au Bambi à retirer. Tout le monde a pensé à Mabi à se retirer. Donc on dit, c'est na wana T. Kabila fatika mboka oyo, Kabila fatika mboka oyo. Kabila fatika mboka oyo. eza mabete abimi na prison aye to yamiye mais tant que tozoloba awa tozana déjà na manifestation mosusu esali ke no eye kotutana aye po a confirmer apesa merci na ye de façon que non ndenge azwaki grâce présidentielle c'est bien mais akende melelo te tozana makambo mosusu après alobi ye aye kotia flair po azalaka te na matanga papa Etienne bon flair signer livre bon flair bazotia na permanence c'était flair faut batia na ndako na résidence à Tshisekedi oyo eza permanence à parti il faut flair
akende na ndako na résidence à Tshisekedi atia bato bakoya adepose yango ame awa te parce que bien bato bakoyo mema ye kuna me bokolakisa kende kuna parce que bobengani ye moto eza propre te tobengani ye te awa tolobi mpo na permanence oyo eza biro ya UDPS ozoko na minute oyo président ya UDPS aza te baoyo baza awa baza bato bazosire sécurité soki bakotisi ye eza mabe soki makambo ya fleur akende kodepose fleur na résidence à Tshisekedi ayebi ndako ya Tshisekedi adepose c'est ça. Mais pour le moment, quand on a déclaré par droit na biso na parti, kolinga to ya maye. Mais pour le moment, quand on a tenté ya koya. Kuna